le Congo le news.com est déplacé. Natina moi ba maman est déplacé. Et na kata matadi. Bonjour. Tozana kata salon. Tomoni mokolelo eza le 8 mars. Par rapport à journal leo na yebi ke yom toza kosala ba mama bazala na kata matadi. Biso to tikisasa na tina ya journée moneno eza organisé pasteur Michulu Kusaobeta awa. Mais to profiter peut-être tout na ba habiter matadi comment bazo vivre journée de la femme katina mboka matadi. Journée de la femme est bien, ils ont les cas bien. Yo mozo mona ba maman di ba osala na bande musala nga depuis 6h. Ba maman bazo ya toza na concert na Formosa tozo ya ba pasteur, tozo se préparer pour la journée na biso le ba papa pe ba se pelisa biso. Vraiment journée ça très bien na matadi. Donc salon vraiment bazo kota banda 6h. Salon vraiment bazo kota banda 6h vraiment na musala makasi. Na esilité. Na esilité écoute eza bande non esilité. Pour la thème la journée le 8 mars est-ce que le thème va partager la journée le 8 mars 2014? Pour la thème le va partager. Thème pour la journée de la femme il y a 2014. Vraiment pour la tanga qui était na habité terme les années. Mais maman ministre thème nene zotia chaki pour que tu balanda pour que maman ba zolobela tina ya ba jeune fille. Comment comportement ba jeune fille et koikozala natina wana yo koikolobani pour na comportement ba jeune fille pour na ngai ba jeune fille ba se comporter très bien so le biso ba jeune fille tozo zanga mabala eza pour la biso moko tozo basundenga kolata te tozo lata mabe na miso ba parents na miso mibali na balabala or que eza na batu misusu bazotala yo et la teli na yo vraiment faut ezala malamu so lata malamu ba osepela na yo ozapeli bala malamu. Babeta isete na tina éducation et sengeli jeune fille atanga le to mona ba fille ebele balingi classe T. Vraiment pour la fille balingi classe T c'est que ça na pour na ngana mona baza ba modi baza na ko banini pour na ngai bon peut-être makoki ezate pour na ngai vraiment classe est important makasi surtout na moi si tamba lobé la parité c'est que on nyoso mobala zo sala moi ça koki o sala on nyoso to sala puis pour to tangela en classe to tangela en classe te to ngoi ba boete vraiment faut itanga conseil nyo pesa ba jeune fille à lelo non pesa conseil ba jeune fille à lelo ba o baza makoki te vraiment faut se débrouiller makasi otanga zala poser luka débrouiller musala nyonso tout et puis semela ka mbongo on nyoso to eza musala bon à la l'aise vraiment bon à la kimia bon à musala ata maboko pour que bon progresser na classe eza malamu. Est-ce que on a matadi pe vieza vieza la tendeni ni surtout ça vous a déjà vu to luka fi na ndeni mais po batrusi to mo liga ki sasa mais to on a matadi to mo va misala surtout ba jeune fille baja toujours en service musala eza partout RDC ne surtout musala eza la ta oki Angola biso na eloko na remarquaka biso ba congolais lelo to koma ko envier ba pays étranger ko tika ba pays na biso moko partout musala eza na RDC soki oluki okozwa nyonso eza musala na sala eza musala ndi na sala ngo na ozanga eloko te na biki lelo na ozala bien lobi na église na ozala très bien parce que na sala musala na ngai sikoyo na kata matadi comment bo vivaka na kata matadi tu vivras bien. Mais tout le monde na sima place tozali na sima tout le monde mai moro ya munene zana elo e kamusi biso tout le monde ba mabanga partout tout le monde mu pepemo ya bien na esikana mai wana par rapport ya ba réalité au bozala na mai wana déborda te kota na bandaku po tout le monde na kisaso mona mai mobo ezana mais mona déborde mais salama mais na sima na bino mai munene zana apopo mai wana déborda te mai wana déborda ya onto senga na konza mboka vraiment bataille la biso likamu ba la biso solution ezoboma bandaku bato bazokufa bandako ezokweya tozo perdre vraiment belé ba konza mboka ba la biso solution pour na biloko wana so za bat na poto moi bato ba Holanda yo moi mbote ça bien naza ba connaissance na ngai bat baza ebele na Paris bazali na Allemagne na Afrique du Sud na Matadi Kinshasa Bandundu Brazzaville na pesi bango bambote belé vraiment na pesi Frazi Jema bambote na pesi Patricia bambote belé surtout Boni Chitenge aza na Allemagne na pesi bambote belé Kamara na Benedict aza na Afrique du Sud na pesi babizo belé na prometaka na ebisa ke musalo na salon pe na Hollandais sika azali ya omona ngai toza salon nini toza salon Parvodi yo mo Parvodi ngai mo Parvodi te mwana ngande komone Parvodi ngande mama na ye merci.
Bien maman, biso toza Congo Lokolo News. Toye a tolandi esika zo sa musala tozomona musala pondu zo sama. Esa mande. Bon esa maso mutaye na pondu na ya dongoli. Ndena otsa buna otsa ngona katsa maya moto. Sana longola ngona maya moto na sokole pondu na bien na maya propre après na niki. Balika Congo Lokolo News toye ko découvrir na katsa matadi awa. Comment awa soko ko iko tout ano pondu te nde basala ke bakoy ode pour que pondu na yo etutama na lolenge mo ya malamu. Mama kombo nani? Kombo nanga mama Chantal Mbombolo. Tomonaka pondu oyo batuta na liboka na pondu oyo banikisi. Tomonaka ke guna ngotango kolambeza différent. Yo lokola mosali ya mosala okoyi kolobani. En tout cas papa ezala lango différente. Oko tuna ba mama musupi balambaka pondu. Ezala nka ça dépend elambeli na enikeli. Pondu machine ezaka kambeli kaka o tolambelaka na bandako yango na nde excès de vitesse nde kataka pondu. Mais na gu ezala nka ndenge moko. Ezala so mbesu te. Ezala so la mbesu te. So la mbesu esila ka partir na maya moto. Msuba cha pe mwa batia na mama moto te. Soko te maya moto te wana nde mo nde olingi ndengwana ezali likambo ya muniki te. Ezande likambo ya guna omoko olingi ke pondu ne kota na maya moto te. Yo découvert machine ndeni. Bon papa ezaka ka lutte contre la VS ya Congo et lutte contre la pauvreté yango na etinda ke na sala ta mwa boye pona kosunga libota na ngai. Mama biso na kisasa kuna tomona bandeko bazo débrouiller tozomona bazo buka mais ndenga otuna mutuna bino malgré bosa musalo est-ce que aba obuka te boza à l'aise pona osa musalo. En tout cas naza na nga à l'aise par la grâce de Dieu naza à l'aise na bulamuka na tongo na bondeli na ye na sali musala na nga nzambe lokola biki naza responsable bana nga ba opema na mupepete ba opema kana eloka kolia yango na sala ape bwenzambe pa sunga kamwa quelque chose de makabana balia. Par jour musalo sala combien de personnes baya konikisa pondo? En tout cas papa na yaka okonte batu te mais nga na linga na kontaka nde mbongo na kontaka nde batu te na kontaka nde mbongo. Donc musala vraiment ya kitoko eleka. Musala ya kitoko penza nga na zwa pona nga yango lokola nazala susu na matricule l'état te musala ekufa yango na kota na nga na mondo mais vraiment na se retrouver ka bana nga batanga ka bien mo eloko kolia pesa nga komona na te. Mama mutune ezake ba mama ba fanya ndako bazo sala eloko te oyebisa bango ni. Bon pona ba mama ba fanya ndako ba yebi bazo sala eloko moko te. A toute façon ki ba moni ngai boyende na osala bakoko ya pe to solo na bango na ko pesa bango pe makanisi ndeni bakoko sala boye pona bana na biso ba resir mwa mokwanga batapoto bazolanda yo peut-être ba image oyo ko inspirer bango a na kata matadi bakoyi pe koyeba lolenge nini bakoyi ko sala pour que pondu esalama na ndenga bien okoyi ko bisa bango nini bakoyi edo na ndenge ni tamusu na aide mo spécial. En tout cas nazo senga kaka aide ke bandeko na biso baza kuna na mboka ya mindele bazana soki bazape na besoin ya bazo adresse nanga na ko pesa bango nazana besoin kaka soki ba moni ba machine ya pondu ba moulin ya pondu ba erenga ne fiske na moulin ya pondu po lelo soki na sengi bango ata aide ya mbongo ko sila mais soki ba erenga na mwa moulin ko sunga ngai peut-être pona bana eloka na sengi bango yango wana ba mama pe ba sa eloko te ba ko ya o la sa ba musalo ba mama pe bazo sala eloko moko te ba ko koya na ko la sa bango musala basala pe musala lokola ngai me basala nde ba kokera na ngati basala ba voisin te po sino te Maman lelo journée de la femme olobani. Bon na souhaité ka bandeko na ngani tout bonne fête la journée de la femme tozala ka basi ya kolukisa tozala basi ya kotala ka ba poche mibali na biso te tozala ka basi ya koswana te tozala ka basi ya ko luka ba problème tete mais tozala basi ya koluka mbongo tozala basi ya koluka misala tozala basi ya mabondeli oleke tozala basi ya koluka na ba poche ya bato balobi parité. Bon papa parité bien sûr eza malamu mais to ebi ke mwasi azaka mwasi mobali pa kozala kaka mobali jamais to ko kokana mobali lelo atanga nazo sala boye mbongo mobali eleki kaka malamu par rapport ya oya ngai parité c'est bien mais tozala père soumise devant mibali na biso te ba pe ko respecter bango na ba norme na bususu oyo tangi ya mobali oleke to saka nini la parité liboso. Maman thème ya mois de la femme ya 2014 bazolobela natina ya ba jeune fille comment ko encadrer ba jeune fille yoko kolobani en tant que maman moboti pona ba jeune fille na biso alelo. Bon pona ba jeune fille na biso alelo ndesi biso ba mama na kosenga kaka ke tozala makasi mingi na côté éducation ozana basi na bana na yo ya basi zo bango lokola ba mina yo lakisa bango ba avantage ya vie na ba désavantage soko lobiki o mema na mwana
makasi to ba brutal wana en tout cas oko réussite mais so ozo mi mamona avec ba beaucoup de conseils ozo mi mamona lokola ami ozo lakisa mingi nzela nzambe kotika ote omona bana na ope ba ko se retrouver na vie mais soki ozo tika bana okomisi bango lokola benemi okomisi bango lokola batu mususu ngona bana bako ekosimba te na bana mais pona selon ngai mama nazwaka bana nga lokola ba mi na lakisaka bango ba avantage ya vie na ba désavantage nazo mi bango na nzela losambo nzamba sunga kaka toza wenza nini toza wenza dama wenza mweza bien wenza mweza bien malgré tout kaka nde tozalaka na biso bien tango terrain zalaka ouvert bayaka babomela biso terrain balobiki o babongisela biso wenze jusqu'à présent wenze peso tonga mate biso bamusu toza na place ko débrouiller malamu te tokota kana ba veni pona toloka mwa mokwanga bana ambote bazo ba Holanda yo en tout cas na pesi mingi dédicace na chéri nanga Willy Mbombolo na pesi dédicace na papa nanga boti ngai papa Fidèle Kobia na pesi ba dédicace na ngai na mama na ngai Sophie Simbo na Sweden na pesi petit frère na ngai papi Simbo na Sweden na pesi ma petite sœur Jolie Simbo na France na pesi mama na ngai nièce Giago na Matadi na pesi mbote na famille Kolango nyonso to bakoko baboti mama na ngai na Masina famille Kolango nyonso na pesi bango mbote na Kinshasa. Merci. Merci. Papa, maman toza journée de la femme, bonne fête. Merci papa na sepeli. Yo peli moi lipute ezali na pokwa. Papa na rolata te pona lata na nga déjà. Na lata déjà mikolo nyonso na lata kaka na sepeli ka pona journée yango. Maman tozo lobela na tina éducation ya ba jeune fille na biso lelo. Lelo bana basi na biso lelo ba ke découvrir makamsu libanda ba maman na bango to ba parents na bango ba ko zo charge na bango te pona relaxer bango to éducation malamu. Mais ba ke ko découvrir makambe belé libanda. Yo lobani en tant que parent. Bon, tant que nga parent nazo loba pona bango tokomona neti keze éducation ba parent te keze bana bango moko mama ko kozala zo loba zo pesa mwana conseil kasi mwana moya yoka ezate tozo loba tozo talisa kasi bana moya ba yoka ezate eza foti ba parent te kasi na bana ndenge baza wana basala tuba yoka toli oya ba parent na bango o bazo pesa bango po biso tokola ka bongo te ba yoka o biso ba mama to sani tozo talisa bango peda ba mama misusu o batalisaka mama mutuno mususu ezake na makambo tolo baba na biso ba ke koyeba libanda tozomona na makamso eza tina nzoto na bango ba papa ba to ba mama bazaka na soni ya oyebisa bana na bango basi yo ka tanke mama nino ko yolo bana sikana ngande nazalia nazana mwana nga mwasi na ko bomba te pona ko lakisa mwana na nga ke lata bo esala bo pona nzoto na ko talisa mama oya yoka mwana na esoni aza mama te mama ifale ko benga mwana na ya mwasi ko talisa mwana na ndenge nini esengeli mwana sa nini atambola kasi totalisa kana biso kasi bana ngonde kaka pasi kaka papa bongo pona bana o balingi classe te bana baso balingi classe te na bana o balingi classe te na ko loba ke pona bango ndenge za wana baluka ta misala ta ya maboko basani basala ta ko sala po bandenge nini ya avenir na bango ndenge ni bakoko bongisa yango opesi mbote na nani na pesi mbote na mobali na nga Isa Mvemba Lukese asalaka na mport na pesi mbote na ma Belinda na José na mama yi na pesi mbote na bamila nga nyonso na bana ngai ya Salima Mère Chocho bango nyonso na pesi bango mbote. Merci maman. Bonjour maman, bonne fête de la femme. Merci beaucoup papa. Maman mukola lelo zo ko interpelloni. En tout cas ils esengo mingi pour moi oyo po eza mwana biso eza mwa ba mama journée na biso journée de maman. Bana tongo bo bane ko tonga est-ce que par rapport ya mois de la femme ndenge eleka na bane mususu par rapport ne batu baya ko tongisa bilamba ane obo vivre ndeni ane o pende to selelo monte donc 3e année parce que yango to kende to savons mais lo monte bon batu baza ko tongisa te elo monte mais année eleka ki année à 2010 en tout cas to salaki mbongo to salaki vraiment to salaki parce que batu nyonso batongisaki batu nyonso balataki mais année o penza batu bazo lata te bazo tongisa te bambongo ezate bamuso bazo déclarer bambongo ezate bon lokola pe bazo boya pe makambo wana défilé ezalate eza pasi mais ndenge to sala po to sepela mingi na ana o se to komi po to sepela ka vraiment to zwaka
mais année oyo donc troisième année yango atosepela mpenza bien te. Mais kosepela wana te eza ya nzela ya baministre na 2010 wana ondie ezalaki Marie Ange Lukiana mais oyo toza na Geneviève Inagos ye nde ondire vraiment atiaki vraiment accent na bapane te. Ye nde moto azobeta se te alobi mpona bamakambo ba mois de la femme oyo bon après mois de la femme ezozala bamadega ebele na baparke omoni oyo baviole banini alors ezomona mpe na etile moko te puis na bamboka likolo bato bazokufa biso tozosepela tozolata azomona ngo na importance te c'est pour cela yango apekisi yango na Matadi ondire ambiance eza te ambiance eza mpenza mingi te ambiance eza mpenza pas du tout eza vraiment mingi te ndenge ezalaka mois de la femme vraiment ezala ambiance ba année oyo toleka wana mais année oyo mpenza ambiance vraiment eza makasi te. Mama ministre na biso abetaki sete na mois de la femme ya 2014 na tina ya éducation ya ba jeune fille na biso na Matadi comment ba jeune fille ya Matadi ba viva ba jeune fille ya Matadi ko viva na bango na yebi te hein ndenge abetaka sete mpona violence non mais année oyo eza na tina ya éducation donc éducation c'est-à-dire quoi kotalisa ba jeune fille na biso surtout bazokola baza na baadolescent kotalisa bango ba réalité ya vie pour que bakutana na mabete oyo ekoki kokomela bango lobi kuna wana okoki koloba nini na wana sikoyo mama ministre aza na raison oyo azosala na parce que azomona déjà ba jeune fille yango ndenge bazokendaka ndenge bazotambolela etamboli na bango azomona yango bien te c'est pour cela yango wana azoloba mpona makambo ya éducation bana basi mosusu balingi classe te balingi kosala oyo te nazomona yo oyo ozotonga est-ce que okoki koyebisa oyo balingi classe te okoki koyebisa bango nini en tout cas mpona biso awa na Matadi nazoloba nano awa na Matadi namona presque nde na remaka mpo nga na euta kini na remaka ke Matadi awa ba jeune fille balingi kotanga te balingi ka vie ya loyenge ya kobota balingi koyokola mpe mosala te na komprena te mpona nini mais mpona nga nde naza na susi ke nde nga naza boye nayekola yango natanga yango na classe na nde naosala boye eza nde natanga na classe lelo nasilisi naosala mbongo nalingi ebe ba jeune fille wana mpe baoyo bazolanda nga baoyo baotala nga balanda exemple nano oyo ya biso parce que nga naza deja mama tosala deja totanga ngo tosilisi tozolia bambongo ebele mpona mosala kotonga oyo mosala mingi oyo bamosusu balobaka eza mosala bazoba te mosala bazoba ezala mokili te donc mosala oyo mpo baye kopesa oyo eliputa okati opasoli obandi kotonga obimisa elamba eza chose facile te donc mosala zoba eza te mosala oyo dofo kobimisa mayele eza kuto bakalkile elekaka awa na biso awa so oyebi kalkile te eza pasi po kata elamba otonga ngo ebima mpe moto alata mpe abima mie na misa bato eza vraiment calcule donc naotika naopesa ba jeune fille oyo balingi mosala te bolingi ka bavie kotambola kosala desordre makambo inti vomi bokota baesthétique ezali bainformatique bamosala ebele babimisi awa mpona ba jeune fille wana mpo basala yango mpona lobilobi ezala bien mpona baveni na bango. Mama na gisasa toza na ONG moko eutaki Suisse babengi yango chacun pour tous bameke kokabola epa bamama oyo basala elo te bameke kokabola bango bamashine oyo akoudre ezalaki mama ya sika nga mo nazalaki wana mpona ONG wana mpona bato wana oyo baza libanda ya mboka na biso peut-être bino mpe boza na Matadi bakoki mpe komema msu aide na bango na mosala oyo bokoki koosala awa na esika oyo nini oyo okoki koyebisa na baoyo baolanda yo oyo bakoki mpe msu ba aide na bino par rapport mosala boosala bamateriele boza nango mposa nini okoki kobeta bango lokola a lancement ya mosala oyo bon mpona baoyo bazokabola bamashine mpona ba ONG wana eza bien na ndenge bazosala parce que nga mpe bakososite nga nakoma na ONG mais lokola esika oyo eza yanga moko nga mo nasalaki yango ekomaki sikoyo bacondition bapesa ye nga soki nange nakobanda na ONG wana nakozwa baoyo baza baofele bango nde nakotravaille na bango awa epuis ntango nakobanda kosala awa ekozala kontrole na bango kuna bakobanda kokontrole ngai ezala sikoyo soki par exemple libaya tosinga yango na 6000 fo nasenga 3000 ale oyo wana ezaka mpo na compte ya ONG de fo okitisa baprix bon na ndenge sikoyo baoyo bazolandanga mpona makambo oyo ba ONG eza bien
ndenge bazokabola ba machine bazopesa ba biloko wana eza bien nga na moni ke ba jeune fille ba o balanda nga même ba ONG wana o ezofungwama ba esthétique il faut ezala bien pour bakeli kuna ezala malamu. Mama na sima bino tomoni mai munene za simawa bayebisi biso mai wana mai moko boye tomoni awa tobosani kombo mai mo eza awa mai ya kipoto mai ya kipoto bayebisi biso ke air mo pe e débordaka nayebi ke bino boza likolo débordement na est ce que bakana bino boviva yango te na esika o biso avuma ekomaka te parce que biso toza likolo bango kuna baza na se bao bavivaka wana bao baza pembeni ka nzinga na bashayo batekaka pembeni wana bango nde bantu baviva baka wana ndenge eleka wana mai yango mpe ebomaka bato bon mbula makasi ebomaka soki mai etondi mpo ezipaka mpo wana soki ezipi mpo wana soki ozoyeba te mbula makasi ebomaka mpe bato mpe bakufaka bazali toza maison kombo nini awa eza Lili Mode mambote bato baolanda o na libanda ya Congo napesi mbote na bao nyonso bazolanda nga napesi mbote na bacouturier bacliente na ngai bao nyonso bayebi na bapapa parce que awa eza mix bapapa bayaka bana basi bayaka bato baveste mpe bayaka do eloko nyonso awa tosala yango mbote na bango bao nyonso balandi nga bao nyonso bamoni nga napesi bango mbote bamama nyonso basalaka awa mois de la femme na poto bato bazali bakliya nanga bazali ebele ma Clémentine ayaka kotongisa bilamba aza na France na Belgique naza na mama Hélène ayaka kotongisa bilamba awa akendaka barobe ekendaka bachemise ekendaka donc biloko eza ebele ekendaka kuna mbota bango nyonso mois de la femme bonne journée malamu mpona bango. Merci.